Mbote balanda tindika télévision eza wabino Christina Rajabu na rata tindika merci na confiance bosala tindika yango na biso beto ela rabino ba actualité lelo to kitaki na ville to tambola ki par-ci par-là to tambusi micro baladère ya tindika kotuna ba imboka balobi nini par rapport ya gouvernement o batwa zeli balobi o faye baloba enfin gouvernement ngo ebimi bomoni binomo bolanda ki na télévision na ba internet partout ba kombo ba ministre yango ba na mboka baloba ke non président Fachi to lingi na gouvernement na yo oyo bilonga sika ba kombo sika ba o ba koyana ba idée ya sika ba koya vraiment pona bolingwa mboka ba ko travailler vraiment na bolingwa Congo boboya ki bilonga kala wana mais to moni pe président Fachi comme aza président moko yo ke la population nae les peuples d'abord yangwana gouvernement sika ngwana ba kombo ya sika batu ya sika ebele balobi non to sepe na gouvernement yango ba o baye baya na ba idée bien baya vana makambo ya sika o ko sala ke mboka e mate kende liboso comme le roi ba mboka msuso to envia ka rokende ba misu balobi non to sepelité pourquoi Azaria Soubero ya zonga kakaka et puis azarape congolais te wana ba imboka nde balobi ngate balobi aza congolais te me azonga kaka zongi le sous na gouvernement Fachi par rapport ya nini wana ba imboka to tikel bino micro baladère bolanda wana profiter pe opesa mbote na ba boss nanga Rifin qui sombe papi Kelly Malela de London les champions Lucas Taya Jésus mwana Londres solo Blaise Pascal Masega bien apesi mbote voltage 243 vraiment merci na yo na honneur merci na nyoso na tikel bino bilili bolanda comme ça tokutani mbala sima bye merci mbote mwana mboka Chakombié ndeko Chakombié na koyebisa yo eza gouvernement soni pe ya mawa mboka na biso tango biso to selaki to so gouvernement changement mais changement ezate au gouvernement ndenge gouvernement soni o to komona batu ba kenda basongi wili bakonga zala na tête ya sport nino ya tikela biso bao nyoso baleki awa nino batikeli biso banda na premier ministre na biso ilunga yebisanga banda na premier ministre azala ministre mbalebele a diriger ba entreprise publique nino ya lega nino ya tikela biso nino ya koma ya makambo soni toyeko zo ya biso na Steve Mbikai toyebi makambo alaka biso Steve Mbikai tike loko te na mboka wa komani na ministère atiki kotika loko te toyeko zo ya biso mosusu nani bazongisi o nani Rubero bando sala ministre zaka ministre na mboka o na ebite so zaka noka Kabila to leka Kabila toyeba rate so zaka nani osonga ka ministre kiso yake ndako simba posa la ka ministre batu musu bako za ministre et puis il y a décentralisation guerre na est eko silate to ebite so je na e osi mususu bazongisi o biso o mususu o tomonia Thomas Luaka yena kimbuta ba coopérateur tsa mituka couleur jaune pour être ataka université ataka ngo mabela jaune abi ke mituka ta noir so leke ko ma jaune tika to pakolango déjà jaune ni na tika libiso atika kongo na mabulu kisasa kutu kolobate kisasa kufa nino ya sali nino ya lega alors bato bongo bosongisi bango bo biso genda musa malamu bo sala gouvernement malamu yangwana biso to bato to ko somba libanga sukali o mona kulingongo ezao ah soko sur transport 1500 okomi kulingongo mais to somba libanga sukali mboka soni sima eza na kisasa awa pembeni ya sur transport 1500 pour que somba sima c'est que sima $10 15 donc mboka nini alors lelo ko bisanga gouvernement nini gouvernement malonge ya te banda na premier ministre tina se premier gouvernement malonge za tende ko chako donc to c'est lelo ko malonga te to c'est la ko continuer ko lela to banda ko lela to lela ka tongo midi poko nde to mesana ko lela to kenda ko somba ba ma etina coin misale zate yebisanga na emploi bapesi nana yebisanga ni prévoyance sociale nana yebisanga nana ko kesa ni moi mwasi wana nene yebisanga nene na FDCA yebisanga momi wana ni lelo ko sa jeune fille wana o muke wana o bate wana aosa nini mais bati ya ba compte mais bati babi bien balobi bien babi gouvernement eza FCC na cash biso population to na quantité société civile na quantité babi bien FCC cash Kabila na Antoine Chilombo yena Kabila bango mibale babi gouvernement bango mibale babi ya biso population te alors soto mo babilongi bato na to beta maboko biso ba jeune misale ko zaka te to ko bandaka ko souffrir
toko kembaka mikolo nyonso mosale ate po batie bato bakosala yebisanga Kambinga ba miyo ebunga tango azala ministre na industrie biloka ba India ko futa congolais 1500 osali na journée peso 1300 Kambinga azala ministre solution ni yazwa alors Kambinga lelo asongi ministre na biso ndeko shako komi nyokola te biso pasi biso ba jeune toko balaka tende toko bala yo mona bali age yango ezokende toko balaka te dès que Kabila na Antoine bako sa ti bakolo ba vérité na ko biso bato Antoine na Kabila bako isa biso vérité to kanga maka balo ba vérité po biso ba jeune vérité bango basala ki bango mbale ya Antoine na Kabila po to mona Germain Kambinga zonga to mona Luwaka zonga to mona Robert Wakutu Nzambe azala ministre Mbalebela azala ministre to mona mo jeune fille nene soki nana soki nene azo akoma ministre na mboka ta mboka soni bato maele baate na mboka o yoko ebisa biso nene bato musu bako sepela balobi ba mayo azala député isanga lwani a voter na parlement po ba bibilonga sika isanga mayo selonga sika na mboko po fani pembe na kamere biso ba jeune to ko ebisa yo natiki na bosen papier pungu o a beret rouge lo ba kuluna bato na mboko isaye tamusu boye bango te ligue des jeunes pas perdre muta gérard gango eza papier pungu abimisa ba kuluna so la tse ba beret rouge ba kenda ko bungisa so na nzia so to ko déclarer pas Kabila nana ebi ngote tongo zaki biso soki to matosa marche papier bisi ba beret rouge ba kale biso na nzela nana ebi ngote mboka o to zo kende wapi mboka na biso moko to aka na mosala te kolie ya rapasi to souffrir trop biso ba jeune ba ko kemba yango to bi gouvernement malonga e ate na mboko ko se appelle ko malonga na biso gouvernement ezate eloko malonga pe to zelate yesa kombi ba bise ministre isa kombi o kanga oyebinga vie oyebinga yo ba commission ministre mais place en assemblée ça y a mukeba itena yebi yo bandino état de droit mais bino to état de droit OK on remplacer mutu po yo comme na place na lelo zongo comme ministre mi faut so ba ko za ministre ça ministre tika moninga sala o mboka nino to ko kende wapi ndeko shako na biso changement ezate Antoine falo ba vérité makambo ya solo na Kabila po biso ba jeune to nyoko Steve Mbiga akosa biso wa seri na étudiant akosa biso alobi to ko futaka te akosesa so carte biométrique to ko futaka te ba mituka leta ebe transformer ça so 12 pamba Kabila tiki ngo belé so 15 yebisa akosa biso to ko futa fele nini o ya sali est-ce que to fu ba étudiant tambola nzela te so tuna ba étudiant so ba futaka transport te to futaka ba transport l'autre ko mo ba université ba grève chako ebi mboko ya désordre soki to si masolo etali ya nomination ya ba établissement public o eza le roi ba ista ipen unikin inilu ifasik ba biloko nyo etali ya l'état ezaka pouvoir ya chef de l'état mais biso to mona Steve Mbikai anoma baleki na ye bande kwa mwasi na ye mwana na yeso ka lingi mwasi wana bateye nde anoma bango ba entreprise mona bana ba ketuna tambusa okomona mwana tangi université kuta amona na professeur de sisi mayoka professeur kinganda pesa cours amona ete so na kosi botambusa micro alors muta bongo lelo susu aya songi ministre yebisanga biso to kozela nini to kozela to continuer to somba libanga suka yo mboka to somba libanga sukali to somba libanga nguba les Congo ya malbana suka par rapport à gratuité enseignement au chef de l'état a lancé Malawi ndeko shako na ko ebisa yo Antoine ana ba erreur rebelle ndeko Antoine azana ba erreur rebelle akokoka kota enseignement gratuité na mboka oyo ebi Kabila lekaka na force Kabila banda tina makre mwongo akenda ba conférence bana batango felete na bi parents foutela mwana o minerval po soko fouteli ete mwana no kotanga classe te o enseignement gratuit ezate na mboka oyo kangango ndeko shako na ko biso kanga makambo na ko biso enseignement gratuit ezate na biso ebi poto ke na gratuité enseignement senga nini yo président na gouvernement na yo bozui caution moko bo subventionner ba école conventionnée ba école à l'état ba école publique bo pesi bango mbongo ko ça ya fonctionnement yebisanga Antoine a pesi déjà combien yo a ke voyage na Japon atike biso gouvernement mabe ya Sony yo wana ke Japon musane ko voyager na bité soko yo ke so kasangulu po musane za ko voyager Kabila pesa ke mission pour voyager a pesa ke non mission pour asunga biso ba congolais po biso to voter été yango na biso ndeko shako enseignement gratuit ezate na mboka oyo papa zo landanga mama zo landanga ya ofutela mo no classe kende ko futa bazi Willy Bakonga te ye wana ba PCN OK Willy Bakonga pona nini asana soki 3 écoles à Pamba ana 3 écoles à Pamba ba PCN ya comme ministre ya EPSP tamboko degré ko kena okufa
Willy Bakongo azala ministère ya sport asala nini ayela biso nini Kamba ya zala ministre apesa biso chan ye na tana ya pesa biso nini ayibi mbongo atongi ba école akomi ba école so 1704 le pesa ministère lelo biso so tokoma bongo tokosala tout okumisa bino pe ngape na okende kokumisa Kabila po Kabila pe lo biso gouvernement bimi atanga pe ministre na yiba pe lisusu alors nana zokosa nani ndeko Chako gratuité enseignement ezate para futela mwana yo da wana tolo bakute futela mwana yo mwana tanga Antoine Kabund Kabuya Kamere Kazadi na moto alango alambo mwana alango alonga na nzela fils muko alango alonga mwana so fils muko nazo bisa ye ayebinga na lobi yo pe boke ndebisa Antoine o azosala kokokate Kongola zotala e mba miye de Congolais ba Rolanda ba ko souffrir to matarami tuka malonga te to souffraga douane likolo tina sa ya Antoine akoti ba péage tondi nino ya sali ndeko Chako na ebisi yo makambo ebele ya koloba na mboka o eze belé kulu ne tondi insécurité na bi moto ba pese ministère wana soki nani insécurité na mboka o na ba conseiller ya tia o ba so ba mbongo ebele ndeko Chako yebisa ngai tokende wapi nana okosa nani ndeko Antoine okoloba vérité merci ndeko Chako mon amoka gouvernement ici le Kodima Bon, mon impression par rapport à la composition, à la publication Nayango, juste là ils abondent. De voir que le président de la République s'est imposé pleinement dans son pouvoir, Ndenga Loba qui était mais à la fin on doit voir quand même de nouvelles figures de nouvelles figures ministrables s'il faut les dire. Aujourd'hui les gens qui sont en train de crier de dire ce qu'il est je pense que ils ont un point de vue en tant que Congolais, mais dans tout ça il faut tous à la réaliste. Nous avons vu le président de la République Aboya qui première mouture qui vous présenter Aboya qui en haut. Pourquoi? Parce que il y avait des personnes qui avaient des mains sales, crime économique, pourquoi pas crime humanitaire. Raison pour laquelle Aboya qui première mouture Rwanda et Sylvestre Azongi a travaillé dans des coalitions au pouvoir. Le président de la République il faut une représentativité. Et au sein du gouvernement, certes, chose qu'on a vu, nous avons vu les 26 provinces être représentées dans ces nouveaux gouvernements. Pourquoi pas aussi tenir compte il y a des personnes vivant avec handicap. C'est une très bonne chose. Photos à la réaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler les anges gouvernement ya Congo. Ezaka bandeko bazala ba Congolais o ba kozala pe ba travaillaka. Ceux qui le loba na mboka musu ba koloba ete bato Kabila ba travailler. Certes bato Kabila nyonso bazala kaka mabete. Ceux qui le lo esengeli sko mutu na mutu ba na repesa compte rendu. Martin Fayulu en tant que député azala député na mboka apesa biso pe compte rendu ba fa ba loi nino ya vota. To ke na contexte wana. Jean-Pierre Bemba azala vice-président na mboka azala ministre na mboka. Apesa biso pe ba compte rendu là tuer les gens aujourd'hui azo circuler à l'est na kati ya mboka mutu azali ko tuna ya azalité. Pourquoi to gen Muzitu député national premier ministre dans ces pays Boyebi Boyebi. Si quand on doit senga sko mutu na mutu compte. Je pense que on n'a plus ces temps. Kabila n'est plus au pouvoir. C'est Félix Tshisekedi qui a le pouvoir, qui est au pouvoir élu par la majorité de la population congolaise. Monique Bilongia Kalao, Tobaneko craindre, Bacheo Kitundu, la mère Mende, Batunyon Soana Babita Kuira Bakoko Nyangi, Batunyon Soana Bazongite, Tomoni Bilongia Stikakoya, Tomoni papi pungu bae tout le monde nenen koulou bae Steve Mbiga malgré qu'il biso mais quand même azongi cette fois-ci comme nous avons une nouvelle tête qui est le président de la République nous espérons nous avons confiance que les restes il y a membres et accords et go travailler bien parce que mutu ezali bongo mutu msusu pona o batu ba koloba moi je n'arrive pas à comprendre au moni mutema mabe bon Razarias Roubaix pour nanga na mona ndé azara pion moko boye batia na Congo qu'on se le dise azara pion moko batia na Congo et sengeli ba pesa biso ba yebisa biso vérité par rapport ya mutu wana apostila na provincialité na nationalité asa il a mutu campagne té
azaka na FCC to mona esika moko te asala Chadar campagne mais azongara ministre et puis va passer décentralisation. C'est ça la grande question que beaucoup de Congolais se posent en ce moment. Ce n'est que eux politiques qui peuvent nous dire pourquoi à chaque fois ce monsieur revient. Vous allez comprendre. Décideur, mais certes, c'est un Congolais, on ne peut pas aller outre. Le principe c'est que tout peut savoir qu'on a chance. Ne Félix Tshisekedi a lobby a instauré état des droits. N'a pas état des droits, impunité, viol, violation à la loi, ministre qui a redevable par rapport à l'institution essentielle. Ministre Rosala Moussala Mabe, Parlement quand maintenant au Parlement, on peut pas ça la Moussala na bango so ba moni ministre ko déropé ko dérailler ba interpeller. Ce qui est Sengiba Kangae, il faut pas ça là, on peut pas sous président de la République parce que lui-même il ne saura diriger, aller je ne sais moi où contrôler. Non, raison pour laquelle au moni ba ça les répartition va pouvoir. Présidence, assemblée provinciale, mais Sénat et tout, qui na gouvernorat. C'est question que Moutou na Moutou, aïe na kozala na niveau na mais bah ça la moussala malamu ko permettre mandat président de la République et zala na réussite pour être na mandat ko ya kuna ba na mboka soki ba olinga ko pesa il sous chance ba pesier mais et aux appréciation na bango. Et là on mususu ngana ko ka moi ezani. Omoni mutema mabe soki ezakaka. Et là, je pense Bible et Bible Jérémie. Ceux qui osent laquer là ici qu'aux ali mabe yebaye que yo okobongaraté. Parce que nzamba lobi mabelo na pesi bino bonheur na bino ezali na kati ya mabele wana. Biso aussi Congo ba pesi biso. Tozola la to la munga ombo ekobongate. So moko ebongate c'est que yo pe mutozo modira na okobonga pete. Totika mutema mabe. Bandeko basi baye to pesa bango chance. Soki basali mabe nous allons les sanctionner. Mutu moko te akena rolia et pas Félix Tshisekedi. Mutu moko te akena rolia pas Kamere. Mutu moko te akena rolia na kingaka to okota neni tala ba soda ebele. Pour ça na biso eza bato na nde baye awa. Va permettre biso de travail, biso ba congolais tozo misala, biso ba congolais tozo salaire vital, tozo salaire et permettre biso tout ça là-bas, to satisfaire ba besoin na biso. Et là, toza na ngo posa yangwana. Toza na posa ba diale loté to ba noemela bango ba preso. Non, on n'a plus ces temps-là. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi a pesi misala na ba congolais, à permettre à ce que bato bazo sale pas ba chinois, ba indien, ba libanais, bazo zo mbongo mo esengeli. Ngana omona te ministre leki ba obenge prêtre. Muto obenge prêtre ozalate parce que tongo nyonso congolais abando kende cop na e. Muto wa kende cop il va se retrouver. Ndenge déjà ba lobby était gratuité enseignement et aux ala effective. C'est une très bonne chose. Tozo linga biso population toi prier bakondi. Ceux qui déjà ça na idée moko bien. Moi je me rappelle à l'époque tant que tozara na 5 ans. Problème est comment na 5 ans ezaki la volonté politique. La volonté politique. Les lois on est au moni volonté politique au sein du président de la République à assurer gratuité et enseignement primaire. Ça sera une très bonne chose. Biso ce que au peuple toi tia bango ne maboko po ete gratuité wana eko qui s'amène à la matérialiser. Bato bazo ba matricule na bango il y a de cela 5 ans. Bato wana ba koma mécaniser ba ndozo mbongo na bango avant ba ndoko tsa ba nouvelles unités. To senga na ba ministre ba yebo ba kebo travailler pour na mboka. Germain Kambinga, tu as commis des erreurs dans le passé. Rattrape-toi, ce n'est pas encore tard. Thomas Louaka, tu as commis des erreurs dans le passé. C'est le temps de te rattraper. Mais jeunesse déjà ils ont représenté. Ceux qui ont moni mouture et qui refusaient pas président de la République, ben on a tenir compte de la bilo qu'on il fallait renouveler la classe politique. Papi Pungulelo à ministre. Germain Kambinga moins de 50 ans. Nenen Koulou moins de 50 ans à cause de 41 42 ans. Ce n'est pas la jeunesse. Baza tellement ébélé que bakombo ya batumusu non dozuzu to ekoti pena na mutu na bisote mais c'est le grand travail que nous allons faire ya koye ben sabango auprès du grand public baye babango to pesa ba biographie na bango ba ope baza na ngona on te batango en ligne comme ça pour être bana mboka batanga bango ba comprendre bazalani na ba bazolo ba ete bandeko musu basala na nte mais ce pays je n'arrive pas à comprendre quelle mentalité avons-nous ceux qui bazu mutu asala oh mutu na sala bazu asala te oh mutu na sala te finalement tolingi tobenga kasinzambe biso toujours moko toke biso tu na église Congo mobimba komana na Félix tina ba bébé biso tu to sambeli nzambe kita nzambe comme ministre de justice nzambe comme ministre affaires intérieures nzambe comme ministre
ce n'est pas possible. Nous avons des compétences, nous avons des têtes bien faites, nous avons des personnalités, les loso babibatia sérieux, na volonté, na makam. Ce pays va avancer. Premièrement, nous avons besoin de tout ce ministre possible au Babimi. Un, nous avons recommandé aux citoyens. C'est la première des choses. Ce sont des docteurs, ce sont des licenciés, je ne sais moi encore quoi. On a 2, 3, 4 diplômes. Et là, ils ont la citoyenneté, l'amour de ces pays. Ceux qui ont avant tout, makambo est bien. So ba comprendre que mutumoko bazaka musika azande konanga bakosungaye. Mais so ba comprendre que bandeko na ye baza mwasi na ye ba makangu na ye na bana na bango mboko ebongate. Et là to ça nango poser ça ba comprendre que mutu azalaka na kimbantseke, mutu azalaka na popo kabaka na kayemba na kisangani na je ne sais moi où azali congolais to ça na devoir ya ko travailler pour être mutu na se retrouver. C'est ça même le grand problème, ou soit l'envie de tout le Congolais et que Batouana Bazalana on a bolingo ya patrie. So bazan bolingo ya patrie, je pense que Bafuite et Zalaté va travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Mbote ndeko journaliste. En tout cas, ndeko journaliste ba Congolais bazolela, ba Congolais bazana kanda makasi parce que babilongi soit bakombo oyo bakongolais bazalaki na kanda ya batu oyo bayibi kesi ya l'état ya batu oyo baliembongo ya bakongolais des années 17 ans 18 ans et 8 jours au Kabila na batu na bavandi na pouvoir, et aujourd'hui on est surpris à comment encore batu wana bazongi. En tout cas toyebite, il y a d'autres Congolais ceux qui biso moko tozui pouvoir na biso na maboko te, nous serons toujours colonisés. Si tokokoma na point que même bana na biso bakoko na biso bazanga ta eloko ya kolia, parce que toyebi batu oyo baliembongo ya l'état batu lokola ba Germain Kambinga basali na ministère ya industrie à kota banyongo ya 500 millions oyo lelo toyebi na FPI bateka ba mapangu ya l'état ti lelo batu ebele bakomi kolegla ba mapangu na bango bakangi yango. Toyebi batu lokola yebisanga mutu ministre lokola Azarias Roubero des années ministre il y a des centralisations. C'est juste pour na bazana besoin bazali na ba projet na bango de centralisation. Est-ce que na Congo toyebaka Congo sera divisé? Ba koko batikela kabiso Congo sera un et indivisible. Le président Mobutu avait même parlé que non, si il suffit même de négocier avec les diables pour que les Zaïre soient unis. Mais aujourd'hui, tu commis ceux qui ba balkanisation. Tu es barati, tu botamara, tu commis le qui na 11 provinces. Et aujourd'hui, nous sommes des 26 provinces. Mais quand même, Eza est belé. Gouvernement, le commis na 65 ministres. Vice-ministre, ministre, ministre délégué et premier ministre. Ministre délégué près du président. Ministre près du ministère intérieur. Ministre près du parlement. Est-ce que Mboka oyo debisanga bato kwa Azarias Roubero na area ba élection azala raté, mais ce qui est commis na area partage ya dialogue ya pouvoir ya gâteau, il est là, et en plus na suka nango akobimana ministère na ye. En tout cas, très cher Congolais, tozwa comme vigilant, tozwa conscience pour lobby na biso ezala malam ba yibi biso pouvoir. Mobutu a 32 ans, Kabila a 18 ans et 8 jours, et aujourd'hui Fachi encore continue par rapport à ces accords signés. Toujours continuer à subir ce qui est l'autre lobby que tout là tout vendre kimia kokanisate que no ba Rwandais ba Burundi ba Brazzaville ba koya na place na biso ba telemela ba konti eza biso moko ba Congolais eza biso moko bana ya mboka en tout cas ndeko journaliste eza pasi bato to lelaki Willy Bakonga na ministère ya EPSP oyo asali ceux qui combien d'années na ministère ya sport asali et l'autre côté et aujourd'hui azongi encore na ministère ba PCE EPSP pour na école moko azana ngo les Sévigné bo PCE ministère ya République Mobimba école moko yebisanga agera wapi bo PCE ministère à sport a kokité aujourd'hui bozongi ici. Est-ce que c'est toujours obligatoire batouana bazonga na kati ya FCC? Parce que ndeko na ngai tolo babo solo yebisa ngai jeunesse oyo ba pesi par ya jeunesse ba pesi yango na papi mpungu
oyo azali ligue de jeunes ya PPRD bango nde mutu ba créer ba béret rouge. Aujourd'hui ceux qui béret rouge bazo bundara à tout moment na fils mukoko ya IDPS ezali à partir ya ye papier mpungu et aujourd'hui ye papier mpungu ba pesi ministère et aujourd'hui to moni ligue des jeunes ya PPRD bango wana ba pesi bango ba bourgmestre bakomi ba bourgmestre to moni lelo Rossi Kwaku oyo batie bourgmestre na commune ya Kinshasa. Oui ceux qui n'ont pas la mémoire bien Kinshasa to moni ba Antolo Ngange to moni ba tuloko la ba Claude Kazadi bazongi lisusu. Où en sommes-nous? Où allons-nous? En tout cas ceux qui te font les misoutés Congolais, nous sommes toujours des enfants orphelins. En tout cas tu y habité pour te yebaki selon ba loi oyo Fati président Fati appelle ça qui na premier ministre Ilunga alobaki bien que non toza susu na besoin ya ba ancienne figure té. Mais aujourd'hui tozo kamo ya komona bilongi ya kala izongi et en plus avec des fonctions clés des ministères clés. En tout cas des journalistes c'est ça passé ba congolais na lobby bisika surtout bozwami étranger awa bisika surtout bozwami to fongola misu pour ceux qui ont le bito aux alabo to bandoko lelaka de jour au jour 7 mois yango président Fati a yeso ki 8 mois yango mbongo ebimi toujours na caisse à l'état et aujourd'hui bazolo ba la gratuité à école la gratuité à école oyo ezosenga biso na budget déjà ya l'état na budget na biso toza na 4 milliards ezosa biso déjà 2.8 milliards toko budget ngo ekotika la ya combien moi muke wana babanda na infrastructure babanda na social babanda na lipa to babanda na nini. En tout cas ba congolais gouvernement tozela qui tant attendu et lelo ebimi ba publier on a RN na 5h du matin na 5h du matin par porte-parole il y a chef de l'état mais c'est Kasongo Mwemba tala lelo. En tout cas ndeko journaliste ebele ya koloba ceux qui na bina loba ekoya ko senga tangu mususu na meka na banda ko bimisa ba langage moko boye. En tout cas pas na mitema me ba congolais to zwa décision bato to za na posa na bangote bazala en dehors ya gouvernement.